Oui, merci. Bonjour Ndeko Kabouya. Bonjour Naba Kongomani Bazolanda Biso na moment Oyo. Bonjour Naba téléspectateurs Balandia Océan Oba Kolanda Biso na moment Oyo. Merci beaucoup. Oui, Ngai Nazali Ndeko Pichu Matabisi. Nazali coordonnateur il y a jeunesse il y a Ville à Kinshasa, il y a parti politique Nouvel Élan. Nazali également communicateur au sein du parti Nouvel Élan. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi Namboka Kabouya, merci beaucoup. Je pense que question, il y a acquittement, il y a président Vital Kamerhe, et à la question, je pense que Bisson Nakati a nouvel élan. Depuis le début à procès à monsieur Vital Kamerhe, Toloba qui était totika justice à Salamoussala naye. Parce que Toboya qui s'interférer dans l'affaire Oyoyo, et Ali et pas na justice. Étant donné qu'il y a justice, il y a Mboka na Bisson. Na respect au toali na pour na mboka na biso il y a ba institution et to boy qui s'interférer dans ba affaire et justice. Alors je peux donner un point de vue comme analyste, comme acteur politique par rapport il y a acquittement à monsieur Kamerhe. Moi je pense que ici tous les Congolais bah yebi makambouara dans la conscience collective de notre population, de notre peuple. Vous savez que monsieur Kamerhe lelo yoso qui azala qui sur le banc des accusés. Et à la qui par rapport, il y a problématique, il y a projet à 100 jours. Nous avons pratiquement 65 millions de dollars. Mbongo ya mboka, oezala qui dilapidé, oezala qui volé, si on pouvait se le dire. Et il y avait tout un tas de personnes, parce que nous, Tozali Naba, Medeko Jamal, et y compris Batu Ebele, elle est procès Oyoyo et Bouja Kimboka Makasi. Alors, souci à peuple, elle a dit que Mbongo Oyo, il y a 100 jours, Mbongo Anezonga Alibenga à l'État, ba maison préfabriquée Oyo Ndeko Jamal, oh, Babandeko Tongela Bandeko Nabiso, ba militaire, na niveau ya camp, il faudrait que Bandako wana ici là. Mais bon, justice estimée après avoir colandé la Makambu, bah lelo yo ba ko quitter moi na mboka Kamerhe. Pour na biso tozoloba, tozo s'incliner na décision o ya justice, mais je pense que faudrait un procès à Boye, il n'y a pas procès à caractère pédagogique pour donner la leçon. Premièrement, n'a pas prédécesseur, n'a pas to ba koya sima ko kamba mboka. Pour baye baete ko ça la différence entre mbongo ya l'état na mbongo na yo. Et ezala ki projet oyoyo en principe pour na bokonzi ya bandeko na biso bali na pouvoir actuellement, et ala ki procès oyoyo elinga ki balandela yango malamu. Pour que procès oyo et ala parmi ba résultat ya otobengi état des droits. Mais moi je pense qu'aujourd'hui totiki peuple na biso, totiki monde entier baye bako comprendre et baye bako tirer ba leçon par rapport à décision, il y a justice, il y a mboka na biso au bazui. Mais biso loko la nouvelle élan, toi li na commentaire et à cause la tête parce que justice a eu décision na ye, a eu mon carnet na ye, c'est-à-dire après avoir colandé la dossier, justice a estimé que moi na mboka Kamerhe il faudrait la quitter. Mais voilà un peu position na biso. Alors lolenge yo koloba la muka et pesi position. Non de konangai. Soyons sérieux. La Mouka se prononçait par rapport il y a acquittement, il y a Vital Kamerhe. Moi je pense que Oyo Kosa la religieuse Aline de Konabiso Prince Penge Oyo Azali Mokonabiso Nakati ya la Mouka. Je pense qu'à l'écart qui n'habite en Ike, à l'équipe Top Congo RTVS, Tolandi, il a affirmé. Moi je pense que tant Biso Tokoleka comme communicateur Nakati habite en Ike. Il faudrait toyer bako pesa information malamu. Ndeko la biso prince penga bungi mwamuke. Lorsque ye azali ko pesa affirmation akoloba na Congo ya lamuka ndeko na ngai kabuya et ali cacophonie, c'est un désordre, c'est le manque de sérieux parce que lamuka tina moya lelo depuis que la justice est acquittée Ndeko Kamerhe.
la oyoki présidium ya lamuka basangani te parce que lamuka ali na ba structure très bien établie. Lamuka ali na otobengi présidium ezali o etambola na kati ya ba leader ba décision o ezwamaka na ba réunion o ya présidium entre le président Martin Fayulu et le président Adolphe Muzito pour bango nde batikala na lamuka lorsque bango bakozwa décision ne communiqué wana et ali position officielle ya lamuka o biso ba communicateur to ali censé ya ko relayer mais comment on ndeko na biso penge akoleka na itandoike koloba na kombo ya lamuka et ali sérieuxté et ali malamouté parce que nous devons commencer à être sérieux par rapport à biso moko. Lorsque moi je suis aujourd'hui au sein du parti politique Nouvel Élan nakoki ko engager parti na biso te tant que parti et se réunir, décision est limitée. Mais plutôt, comme acteur politique, na licencé, il y a ça l'analyse, na licencé, il y a porter point de vue par rapport à une question d'actualité. Et l'olenge de Konabiso, moi, Namboka, camarade Nabiso, de Koepenge, alingaki akoleka akoki koleka na kombo ya parti politique na ye ADD Congo par exemple akoki koleka par exemple comme personnalité politique à mettre avis na ye mais batika lolenge akoleka na kombo ya lamuka parce que lamuka na epesi point de vue lamuka ebimisi aucun communiqué qui atteste que à lobby, il faudrait boyer par rapport à la décision de justice et outils kozwa na akitima yandeko kamere. Le jour où bokoyo ka été moi namboka Martin Fayulu et moi namboka Adolphe Muzito basangani na réunion au ya présidium babimisi communiqué officiel, c'est à ce moment-là biso ndeko epenge ba communicateur nyonso ya lamuka to koleka ete ko relayer position o ya lamuka nde yango to ko sala rappel awa na bana mboka nyonso na biso ba etoali na kati ya mangomba ya politique toyeba ete tant toali na mangomba ya politique toyeba ko respecter ba principe toyeba ko respecter ba règle tant to ko respecter ba règle ya mikete ba principe ya mikete et bon tant to ko zwa gestion ya mboka lolenge nini biso to kotambusa mboka oyo ndeko et ali moi passif voilà ici quand il faut tomber mekakope sa précision parce que ezalaki lamuka te epesi position et loba par rapport ya kitima ndeko kamere mais alaki déclaration oyo engagé ndeko prince penge yemoko. Merci beaucoup madame Boka tout le kaka ba merci Boka oyo pesa ki makanisa ba pesa ki bongo ba na ba oyo bengi bongo la muka. Est-ce que la muka ils sont ensemble ou comment pour le tout moni essayer à aller pour ça la manifestation na mamunaye nouvelle élan à aller pour ça la manifestation na mamunaye tandis que je dis ils allaient qui sont manifestation sur ça comment va aller pour ça ensemble. Est-ce que bongo la muka ils ont ensemble ou comment? Oui, merci beaucoup. Je pense que Nazali mieux placé à Pesamu et à Motuna Nayo. Les loyo ba Congomani communauté nationale et internationale il faudrait baïete. La muka na katina yango, la muka ezo existait. La muka azali na comme coordonnateur ou azali actuellement comme coordonnateur c'est le président Adolphe Muzito. Yende ali na katia bukambi ya la muka. La muka ezali malamu. Mais oh ezali na katia la muka to bengi yango ezali moi ba différence ezali moi ba sensibilité to bengi yango na français. C'est-à-dire sensibilité on a ezoa lolenge nini. Okoye ba ete depuis après Genève, ce qui ozongi moi mukena histoire, Tito yaki combat na biso la muka et alaka combat ya vérité des urnes. Ali combat ya ko libérer mboka na biso, rétablir réellement un état de droit. Ce qui biso la muka to s'engager dans combat ya vérité des urnes et ali était par rapport ya situation au union sur les kaki na maponami ya 2018 hold up électoral où ezalaki opéré par le pouvoir ya mwana mboka Kabila. Biso la muka to s'engager to comment na kati ya plateforme où il y a résistance, tu résistes avec des objectifs, il y a quoi porter ma réforme pour avoir de bonnes élections en 2023, afin que tu évites les erreurs et les cas qui n'ont pas mis en 2018. Mais le lot ils allaient pas si comme on a biso na kati ya la muka. Combat au biso to ko mener ils allaient à résistance pour la cause ma pour malamu. Tout le monde bande ko na biso ba partenaire na biso ba yeli biso o to bengi bloc patriotique
Voilà, et si ka makambo ekei mabe, et si ka boyokanialité, et si ka sensibilité ezali. Nous ne sommes pas d'accord avec ce bloc, ce fameux bloc patriotique, cher ami. Parce que vous allez vous rappeler, Ndeko Kabuya, est-ce que le bloc patriotique, parce qu'aujourd'hui, les alliés vidés dans le contenu, vous allez constater que Ndeko Nabiso, lobby, bazala qui kopé ça communiquer, babane ko belé la peuple na biso na ma manifestation na kombo ya bloc patriotique le discours échangé comme na kombo ya Lamuka et à lui autobengi rétropédalage. Nous ne pouvons pas accepter ces désordres et ça ne va pas aider le pays d'aller en avant. Ici il est question ya koyeba ete biso nouvelle lan. Nous devons insister et le répéter pour que le peuple n'a pas soit yéba. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au sein de la Mouka et pas un partenaire en abisso. Au Bazari, il géniteur, il y a bloc patriotique. Bloc patriotique est allé, Bakeko Sangana, na Lingomba ya FCC. Or, Lingomba o ya FCC. Oh bango bake kusangana bango biso nouvelle la toali d'accord na yango tende kunangai tolobi boye FCC ali à la base ya hold-up électoral il y a 2018 FCC ezali à la base ya ba problème et belé auto ko connaître les loyo à la partie est du pays. Aujourd'hui, comment expliquer biso tokoui koya kusangana si facilement avec bandeko oyoyo il y a FCC. Voilà ici ka to mekaki ko lobana partenaire na biso mais parce que ils étaient engagés biso tolobi non biso to ok na masolo wana te biso to sangana bandeko wana te parce que il faudrait que bandeko wana ba ko senga bolimbi c'est pas peuple na biso. Pourquoi mutu oyo azalaka à la base ya ba problème auto ali nango lelo et to ko sangana ngo to sangana bango gratuitement tozali blanchisserité biso to kozali te pour ko blanchir bandeko ya FCC non. Voilà la raison pour laquelle biso nouvel élan tolobi pas question avec le fameux bloc parce que un autre élément yebisangai bandeko na biso ba congolais musala nini komba nini oyo bato oyo na kati ya bloc patriotique ba ko mener oyo Lamuka ko iko menete tunanga mutuna na bandeko ba ko lo ba bloc patriotique. Innovation nini o bango bakoya nango o na kati ya Lamuka innovation en égalité. Au monique et ali manque ya sérieux et ali manque ya sincérité. Voilà la raison pour laquelle biso na kati ya nouvelle là tozali déterminé biso to tikali na kati ya vision na combat ya vérité des urnes na combat ya peuple na biso. Nous sommes très engagés afin d'avoir des élections crédibles et transparentes et apaisées en 2023. Raison pour laquelle Batreta qui m'a mboka Adolphe Muzito o akei na union sacrée mais elle est lokuta monene ndeko na ngai bagangi balobi bafingi lelo to suki wapi ndeko na ngai. Est-ce que bakoy ko expliquer biso que ceux qui m'a mboka Adolphe Muzito azalaki na union sacrée m'a mboka Adolphe Muzito balinga ba invalider na kati assemblée nationale bakoy ko expliquer biso te c'est le manque de sérieux totika lokuta politique batambusa ngo na manipulation te toya na combat sérieux et toye ba pour fournir et pas peuple na biso information malamu sinon te tozo répondre te na critérium ya ko gérer mboka na mikolo ko ya boni yo o il faudrait ko gérer mboka mais o ko tambola lokuta ali malamu te ndeko na ngai. Voilà la raison pour laquelle nouvelle élan tozali na kati ya Lamuka et nous restons dans Lamuka et nous menons ce combat de Lamuka, le combat du peuple, le combat de vérité des urnes afin que tous soient la réforme au pesa biso maponomi malamu en 2023 afin que tout résoudre la situation au union so dit la crise les crises autobengaka multidimensionnelles sur le plan social, économique et politique au mboka na biso akolekisa na mokolo ya lelo. Merci mon avocat. Tout est dans la bombe dans la campagne tel que tout est sur la situation est. Mais le haut tout le monde qui est bah du coup faut guerre ma famille tout le monde nous on a beaucoup à faire musique à décider et aussi il faut que ça ami entre ma frontière na biso na biso ya wana mais ngamo mosu tout le monde va télé ni va tout ni va le est-ce qu'il y a qui premier ministre pourquoi chaque va venir wana té ba télé ni va le go ya le baki ni ne peut quoi est-ce qu'il y a tant pour les important pour chama ni ko funu ba le funu sengi ou ba ba on de go mosu so le est important pour chama ni sengi ni photo na wana.
Oui, merci beaucoup. Moi, Namboka Kabuya Pona Mutuna Nayo, qui est essentiellement lié à la sécurité Yamboka Nabiso. D'entrée du jeu, Biso Tolobi Boye. Proposition Amir, avant que tu commences la proposition Amir, Biso nouvel élan, tu peux ma proposition par rapport, il y a problème où il y a sécurité Yamboka Nabiso. Proposition Nabiso, il y a 3 volets. D'abord, proposition Ezali à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire, à court terme, il faudrait pour le pays, pour se pouvoir en place, vu que nous sommes agressés par le Rwanda à travers le mouvement, le groupe rebelle M23, au Rwandais, au Batamana Sima, Biso Nouvelle Élan Tolobi, après avoir pour le pouvoir actuel, il y a que ça la performance en termes de mobilisation et de recettes. Au mois d'avril, vous allez vous rappeler que Kotisaki mbongo pratiquement 1,7 milliard de dollars. Alors, biso tolobi pona bokonzi ya oya lelo pona pouvoir oya ndeko na biso Félix Tshisekedi, ba kozwa 1 milliard de dollars. Ba affecter un secteur de la défense parce que biso nouvelle élan tolobaki d'abord il faut faire la guerre avec le Rwanda. Faire la guerre avec le Rwanda, il faudrait qu'on maximise au Tobengi le paquet il y a budget au dans le secteur de la défense. C'est-à-dire qu'on affectait 1 milliard de dollars. Avec le 1 milliard de dollars de Konangai, vous allez constater d'abord Mboka na biso toali na mboka oyoyo tozali na pratiquement 200 000 éléments, soit hommes. Et le petit Rwanda n'a que 32 000 hommes comme le militaire. Alors nous avons proposé à ce que lorsque le pouvoir peut mettre en place le 1 milliard de dollars, le 1 milliard de dollars là va servir à mettre en place, à maximiser, à mieux payer nos militaires. Kofuta, par exemple, tu as 50 000 éléments militaires autour, il y a frontière Nabiso pour sécuriser frontière Nabiso. Et il y a 50 000 militaires, tu as prime, il y a 500 dollars par militaire. Au ça, la calcul, il y a ce qui aussi 500 dollars. On multiplie en fois 50 000, tu as pratiquement pour une année, nous aurons à engager 300 millions de dollars. Pour motiver les FARDC, pour motiver les militaires qui seront au front pour protéger la frontière Yamboka na biso. Ça c'est de 1. Voler à Mibale, biso te proposer que tu as mire autour, il y a frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous allez constater que mire Rwanda te quantifier en gros. Frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sont pratiquement 217 km. Alors, on a 217 km et il y a une partie où on a mondial, ezali naba lac et il y a une montagne, naba colline. Ce qui est parti ezali naba lac, na ezali naba montagne, tokotika la pratiquement na 70 km. Voilà la 70 km, on a nouvelle élan proposé boye. Toyeba kocha clôture, tocha mire. Et mire wana mwana mboka kabuya et coûté biso seulement 163 milliards de dollars. Alors, na 163 milliards de dollars wana. Biso toko yeba ete, on constate que et qu'on pesait et belleté, mais qu'on permettre biso non, disons, je disais 163 millions de dollars. Ça, c'est une précision. Donc, Mir Oyoyo, il y a 70 km dans Mondelo Nabiso, entre la République démocratique du Congo et Rwanda, et qu'on peut s'abisso pratiquement 160 millions de dollars. Alors, on a 160 millions. Tala avantage au biso Tokozala na yango. Biso Toko. To perdaka d'abord na epai ya Rwanda, na Uganda par année 25 tonnes oh ya or oh et bimaka illicitement oh yo mboka na biso e perdaka oh to koki ko évaluer na 1,500 millions de dollars. Imagine-toi. Donc 1,5 milliard de dollars oh biso to perdaka par année, par an. Alors, dans un temps, on perd 1,5 milliard de dollars.
oyo Rwanda na Uganda bako iba biso oyo ezo matière minérale na biso ekobima illicitement na bamboka na mibale mais soki to poser mir wana oyo kokute biso 160 millions de dollars ozo constater que Congo eko bénéficier makasi bénéfice à liboso angwana avantage ami balé na proposition à nouvelle là pour ériger mir na frontière ya Rwanda na RDC et ali nini ndeko na ngai c'est-à-dire lelo yo ezali o tobengaka immigration clandestine c'est-à-dire o komona parti wana et comment dépotoir et comment passoire et ali espace oyo bandeko bako s'immigrer illégalement contrôle les alités. Il y a facilité que Motoa Kouta Rwanda aille à une nationalité, ami commissi, ami bongoli congolais. Voilà, ça doit résoudre cette question. Troisième aspect des choses, et qu'on va permettre au Congo que Oyo Tobengi occupation illégale y a ma belle nabiso des notaires. Moi mboka kabuya oyebiete soki ba Rwandais bako bundisa biso ezali pe pour que ba yiba biso ba parti à ma belle nabiso. Parce qu'il ne faudrait pas ignorer que Rwanda et Zalimboka pratiquement la superficie à 26 000 km². Contrairement à Nabiso Congo, le Grand Congo, Otoalina, 2 345 410 km². Imagine-toi, grandeur Yamboka Nabiso na Rwanda. Alors, voilà la mission au Rwanda, il y a quoi illégalement, ma belle Nabiso. Nebiso tolobi lelo yosoki na proposition à nouvelle là. D'ailleurs, il y a une proposition qui toque parmi la meilleure de propositions par rapport il y a problème au toalina yango et qu'on résoudre encore une fois pillage il y a la ressource minière na biso. Oh na outi ko expliquer que biso Congo donc perdre pratiquement 25 tonnes il y a or au Kenya na Rwanda na Uganda par année oyo to perdre 1,5 milliard de dollars par année. Imagine-toi mbongo wana nyonso soki to canaliser yango et que ça en sorte que budget en boka et mata et que ça en sorte que peuple na biso va vivre malamu et décision en souka ça va réduire même le problème il y a insécurité. Donc voilà quatrième avantage. Le loko chamir na frontière na biso nous allons réduire problème d'insécurité. Tala lolenge bandeko na biso bako kufa matin midi soir bako kufa bako kata kapa tout le kola banyama et ko to ko empêcher o to bengi ba arrière base c'est-à-dire le loyo o koyoka lo kuta ya ba Rwandais bako loba na RDC ba FDLR bali ba FDL bali danger pour la Rwanda, pour le gouvernement à Kagame. Et à l'Ulokuta Monene, les lois sont nous allons résoudre cette question. Et puis, les lois, les lois, Tozali n'a pas preuve, M23, Bazali appuyé par le Rwanda, Bazo soit comme base arrière n'a pas Rwanda. Alors, les lois, sont nous allons résoudre cette question. Voilà pour la biso nouvelle là, Banamboka, Tolobi Boye. Même ici, Bitumba Oyo et Sili, même ici, Bitumba Oyo et Silité, et Kozala Malamu, Kocha Mir na frontière Oyoyo pour la raison sur le plan même international. Vous allez constater que Mboka na biso tozo regorgé ba minerai belé. Tozali pratiquement à 70%. Il y a réserve stratégique il y a coltan dans le monde entier. Tozali na ba matière première auto kobenga uranium. Tozali na lithium, uranium le no yonde konanga soki lolenge frontière na biso et ali contrôler te malamu. Ce qui iranium est kobima et qui cause des dégâts dans le monde entier. Voilà la raison pour laquelle donc insister dans le programme Oyo, dans la proposition Oyo, afin que Reto soit solution définitive et à une durée pour Nambo Cannabis. Parce que vous allez constater que la situation, c'est depuis 1994 que Tozali Mbo Cannabis, Tozali menacé, Nabande Cannabis au Rwandais et Tilelo. Mais Yokota la pour chiter que Tozali Congo, Yoya Monene, les grands Congo, le Lenga Nalinga Kobenga Yango, Tozali pratiquement 9 voisins. Mais le Lenge Nini Bande Koana Nyonso.
Bah voisin on va poser biso ba problème à la montée. Il y a que ce voisin le Rwanda. Je pense qu'aujourd'hui nous allons nous lever. Nous devons en principe nous lever comme un peuple avec de telles propositions. Oyo moi na mboka Adolphe Muzito aye na yango pour résoudre problème ya mboka na biso. Oko kanisa moi mukeso tozongi sima. Tant moi na mboka Adolphe Muzito alobaike il faudrait que ça la guerre na Rwanda. Azala qui incompris ba to belé ba linga kité ba to balobaki même ba ndeko na yo bazali na kati ya la muka ba misusu basala ki ba tweet balobaki ba pesa ki position na bango et vous allez constater aujourd'hui ba fandi kimia ba kolobate moi na mboka Adolphe Muzito a comporté oyoyo tobengi ba proposition majeure pour que tous soient solution efficace parce que nous disons trop c'est trop to ko accepter tous à la humilier tous à la agresser matin, midi et soir avec ce petit pays Rwanda qui contient que 32 000 hommes. Oyo bis contrairement à bisoto ali na 200 000 hommes. Oyo question à motiver sur le plan logistique, sur le plan stratégique, sur le plan moral. Qu'on motive ba militaire na biso pour que to mettre fin à la situation. Voilà par rapport il y a proposition il y a moi na mboka Adolphe Muzito sens na yango wana avantage na yango wana oh lelo ezali incontestable il y a aucun homme politique lelo yo a une proposition à Malunga chiffrée et avec tous les calculs et bien détaillés. Donc voilà. Dans ce moment la question on a suffisamment de président signé encore oh le ville comme encore des Tomoni a outil signé encore dans Nairobi. Ni ne peut pas ça va dire est-ce que accord voilà vraiment des accords intérêt à biso ba congolais ou comment? Tu as signé ba yimoka ou Oui, moi Namboka Kabuya, merci beaucoup. Moi je pense que ceux qui se contredire na maloba na biso. Est-ce que réellement l'accord OIA qui est co-signé, c'est ça le vrai problème? Aujourd'hui, biso tolobi boye. Moi, je pense qu'on doit arrêter avec cette histoire, il y a co-signé accord. Parce que vous allez constater que sur le terrain, les loyaux, Tozalina Batu Tobengi Monisco et Alina Mbokanabiso, c'est depuis longtemps, des années. Monisco et Ali budget budgetivore. Et Zolia Mbongo et Belé. Monisco, ti les loyaux, Bazali la mission, il y a quoi apporter la paix. Est-ce que réellement Monisco a pessibisopé? A pessibisopé. Alors, qu'est-ce qui prouve le loyo que l'olenge accord signé récemment à Nairobi pour le déploiement il y a militaire il y a sous-région pour que défendre que sécuriser Mbokanabiso. Moi je pense que option ceux qui ont cueilli depuis la nuit du temps, option en résolution à Malamouté. Alors nous devons à un moment donné agir comme un peuple, comme une nation, et nous devons prendre toutes nos responsabilités. Nos amis qui sont au pouvoir doivent arrêter avec cette histoire des accords. Si et seulement si ils auraient signé les accords, déjà ils sont censés de le retirer, parce que vous allez vous rappeler que parmi les objectifs au biso nouvel élan, tout Kendaki Liboso, il y a ambassade de Rwanda, et à qui premièrement, qu'on expulsion immédiatement, il y a Karega, au Azali ambassadeur de Rwanda, et à qui aussi pour l'objectif, notamment, il y a un pouvoir en place, il y a pour suspendre l'accord nyonso la signé na Rwanda. Alors le lo yo biso to ko banga makasi que bande ko na biso ba na bokonzi batika makambo ko signé ba accord ba signé le côté biso ba proposition o ezali déjà lancé ba s'engager comme un état. Il y a une performance qu'on travaille au pays et to mobiliser les militaires na biso, to équiper les militaires na biso et to sécuriser partie frontière yamboka na biso. Ce qui to s'orienter na logique oyo ke ba déployer ba force wana nyonso sous-régionale. Ozo monate ke to ko kotisa ba Rwandais, ba Tanzaniens, ba Kenyans, ba Ougandais to légalement na mabele na biso. Alors c'est très dangereux pour le pays et tokoye bate lolenge nini ya kozwa solution na mikolo koya. Voilà la raison pour laquelle toko lancer un message
même l'Assemblée nationale, bien que c'est une majorité illégitime, mais de fait, il se prononcer, il sa position, il interpeller na bango, na ministère de la défense et représenter un peuple et bango relayer peuple na biso. Voilà un peu. Donc Ali tous ala to jouer na o babengi sagesse africaine, to céder na pression et bande konabiso. Moi je pense que diplomatie na mboka na biso o ba koloba diplomatie agissante. Depuis que la diplomatie a commencé dans ces pays, nous n'avons que la diplomatie agissante. C'est-à-dire diplomatie na biso ala nango jamais dynamique. C'est-à-dire diplomatie na biso et que nango et s'émanciper et la agissante. Non. Nous devons changer le paradigme. Il faut changer façon pour ça les Namakambu. Nous avons des atouts comme un pays. C'est question d'avoir une vision. C'est question de venir dans la politique de konanga ina programme. Na kosu ki sa ici kawana. Okomo na mona mboka Adolphe Muzito. Akoya na makanisi ya sika koloba boye. Depuis la nuit des temps, toko constaté lolenge nini ba coalition oyeko salama oyeko gérer mboka na biso ezo salama lolenga malamu te ba parti politique ba kosangana te sur base de programmes. C'est ça le danger pour le pays. Ba parti politique ne ko ba kosangana sur base il y a tripatriage, sur base il y a ba humeur, sur base il y a ba sentiment, sur base il y a bilongi. Mais moi je pense que bah, parti politique, désormais, il faudrait que bah, sur base il y a un programme. Tant que sur base il y a un programme, bah, être dans secteur il y a sécurité. Problème est alinini. Bah, aborder problématique. Bah, dans secteur il y a finance. Problème est alinini. Bah, aborder problématique. Bah, dans secteur il y a éducation. Ba problème est à l'olenge nini ba ko aborder problème wana ba o basangisi programme na bango ba yebi ko avancer. Mais nous assistons à des plateformes comme on a bande économie soit union dite sacrée les loyo bazali na bokonzi mais comme on a bali na bazali autour ya programme té. C'est une majorité qui s'est créée en pleine législature, mais en réalité, le contenu est vide. Voilà la raison pour laquelle on a parce que les choses n'étaient pas bien planifiées. Voilà la raison pour laquelle Bisso Nouvelle la Tolobine en 2023, il faudrait que donne ait changé. On doit désormais qu'il y ait une offre politique. On doit désormais qu'il y ait un contrat social. Le programme, c'est-à-dire il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quels sont des objectifs pouvoir gouvernement beaucoup a signé. Par exemple, beaucoup biso tokoya na bokonzi pour réduire pauvreté. Tant bokoya na bokonzi pour réduire pauvreté. Pauvreté on a beaucoup réduire lolenge kani. Quels sont les moyens que vous allez disposer ou mettre en place pour réduire pauvreté? Voilà des questions que nous devons poser. C'est ça la politique. Politique et réalité qu'on y a la TV, qu'on les matin midi soir qu'on finga qu'on critiquer. Et c'est ça la particularité avec Nouvel Élan. Nouvel Élan, bisoto komene combat à résistance, potozwa état réellement de droit, potozwa vérité des urnes, na mikoloe koya 2023, mais Nouvel Élan également, toi une spécialité autobéni proposition, offre politique, le programme, c'est-à-dire tozali auto koya na makanisi. Tant beaucoup le non, biso objectif na biso ali komatisa budget, mais vous devez nous dire beaucoup komatisa budget no lengenini. Voilà le lenge photo kamamboka. Yango bino bo ali ba journaliste, bo sunga pe biso bato to biso ba politique. C'est-à-dire tango comme on a politique akoya ko tia makelele to zalité wana matin midi soir ko suka ba critique. On peut bien critiquer les gens qui sont au pouvoir lelo, mais ceux qui ont une alternative, ceux qui ont un programme, ceux qui ont un projet à malamouté, contrat social, ils allaient bien élaboré. On sous-entend que vous allez étudier à malambo, diagnostiquer les vrais problèmes yamboka. Au finga tant yo ko yana bokonzi, au sale le côté. Voilà la raison pour laquelle au moment opportun,
nous nouvelles-là, nous saurons comment faire les alliances. Tant que na maponami. Mais si tu as d'abord la résistance, tu as une étape où et aller d'abord question où ils allaient à l'ordre du jour. Voilà, biso tu préparer, tu travailler contrat social na biso, tu travailler programme na biso, tu présenter na peuple na biso afin que peuple a adhéré na programme et tu peux résoudre les problèmes où la mboka na biso na étape ya soupe na seuil na étape ya sous pauvreté et que comme mboka na biso na seuil ya pauvreté au peuple congolais moko akolia $3 le jour, parce qu'il ne faut pas oublier que Congolais moko le loyo aliaka na mokolo $1,3. Ils ont classifié biso en dessous ya seuil ya pauvreté. Donc to ali ba mboko ils allaient pays sous pauvre. Voilà une mission et objectif ya nouvelle là ali de tolongo la mboka na pauvreté. Donc muke onga na koloba na yo na aspect o ya ba proposition ya mwana mboka Adolphe Muzeto na côté wana yango wana. Merci d'avoir été la sous-communauté Samuel avec la téléphone. D'ailleurs, qui au petit moment une nouvelle là, au besoin d'idées, au besoin de problème dans la. Est-ce que tout est bon quand il y a des montées ou des barons qui c'est ni bazar à l'État, ils ont sénaté qui 2023 pour la mise à la. Bino bali politique pour le 2023. Est-ce que là on est sur la 2023 pour la mise à la. Oui, moi Namboka Kabuya, merci beaucoup. Pendant ma ponami, moi je pense qu'il y a un des socles. Et à l'inde combat na biso lolenge na utiko yebisa yo mwana mboka kadima yo koloba ete aloba maponami ezalate mais nous disons non biso nouvelle élan donc tozali na kati ya observer lolenge makambo ekotambola biso tozali baye toye na kati ya lamuka na proposition ya liboso toye nango pona oyo tobengi na loi oyo ezotalela organisation et fonctionnement ya CENI. Mais bande ko na biso balingaki banimaki yango te toye ko ça la proposition ya mibale na loi électorale bande ko na biso balingi te aujourd'hui balekisi composition o ya bureau à CENI pour une petite histoire et ali composition moko ezo souffrir il y a une crise parce qu'il y a eu manque de consensus. Les différentes parties n'étaient pas d'accord na choix wana ba portaki mais lelo yo tozali na ndekoka dima o azali na kati ya CENI. Mais alors il faudrait que pona bandeko na biso ba organiser l'élection et l'élection o biso to poser là ali l'élection o ekokende na condition o te ya dysfonctionnement ezali l'élection o to kende te ndeko na ngai ya manque ya consensus ngai na lobaka yango chaque fois les élections ali ma ponami o etaleli peuple a posé la choix il y a batu o ya lingi bakamba ye c'est-à-dire ma ponami il faut ezala na ba principe ma ponami il faut ezala apaisé ma ponami il faut ezala libre l'élection il faut ezala très très libre et transparente il faudrait koyeba kocha règle du jeu et ali lolenge na football ndeko soki yoko beta omona wapi bache juge de touche na kati ya terrain juge de touche azala libanda ya terrain donc ezali règle o ezo régir football et biso pe to sengiete na ba principe ba règle o ezo régir maponami na mboka na biso toyeba ko améliorer parce que to uti musika to ko démériter na kati ya ba problème jusqu'en 2023 d'où le constitution ya mboka na biso et lobby c'est-à-dire avant 90 jours le pouvoir en place ba licencié ya ko convoquer maponami pour que to kende na maponami et ba congolais bapona bakambi na bango ya sika et o nyonso bango ba ko sala je pense que ali aventure biso to kondima yango tende konangai parce que biso to insister comme nouvelle élan d'abord et comme lamuka vous allez vous rappeler que biso senga o tobengi ba réforme des réformes d'abord pour réformer la loi électorale au comment la réforme o bande ko na biso ya G13 bakendaki nango na assemblée nationale o ya loi électorale ba uti ko voter au moni makambo zongeli bango ça a été vidé de contenu c'est-à-dire substance na yango ya ali lisusuté et ali pasi lolenge ya kotambola bonde yango biso tozo interpeller ndeko mboso to interpeller bandeko ba ali l'Assemblée nationale bazala na souci ya peuple ba kobongisa makambo pour la génération o ekoya
Bah travailler pour l'intérêt à mboka ndeko na ngai, ba travailler pour l'intérêt à l'individu. C'est-à-dire les lois sont qui tous aïna ma ponami à malamu. D'une part, on kabuya et qu'on résoudre la question de la sécurité na biso. Les lois sont qui tous aïna ba konzi oyo bazali na majorité à malamu, ça va donner la solution. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, moi Namboka Kabuya. Na tondi obotondi pour la émission na yo pour l'invitation. Na remercier pe ba Kongomani ba ko na biso monde entier et de partout d'ici et d'ailleurs. Ni pona ko contacter jeunesse ya Nouvelle-Élan. Je pense que le numéro Oezalipe n'a pas une biso officielle Nouvelle-Élan ville de Kinshasa officielle. Et ali 081 24 999 81. Le numéro vous pouvez contacter le bureau de coordination à jeunesse à ville de Kinshasa et à Nouvelle-Élan pour tokabola makanisi et na ba suggestion na bino. Tout sera toujours disponible 24 heures sur 24 heures. Donc mboka ezali ya biso, mboka ezali agressé, mboka ezali na bitumba, biso Nouvelle-Élan toye na ba proposition, biso Nouvelle-Élan toye na makanisi ya sika et tolingi ete ba débat ya salité, ba débat ya buzoba ya mafinga esila na TV. Biso toye politique pour na ko changer ba données. Biso tolingi politique ya mayele ya makanisi. Biso tolingi politique ya ba proposition. Tolingi politique ya mafinga te. Tant bino boko ya na mafinga na distraction, peuple na biso a commis émancipé. Peuple na biso a commis mature. Peuple congolais a telemi à lamuki encore une fois. Ayemi ete a cédé lisusu te. Boko finga lelo yo loba ki ebele mais lelo yo Nzamba la kate, Nzamba ye a pessi biso raison. Boloba ki Nouvelle-Élan tokei na union dite sacrée. Lelo yo moi na mboka do fuzito aller valider na assemblée nationale majorité à union sacrée, c'est une contradiction. To ba ko sala politique ya malamu et ko permettre peuple na biso to su mboka ke liboso to se développer. Merci encore une fois.